ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Et c'est un au motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission to le belamboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission to le belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo mwa lelo ezali penza mbela ya mwana mwasi moko abenganga penza mikolo mileki ebele. Abandai ko benganga lobi mama océan de la presse naza na posana leka na émission to le belamboka Congo. Kasi lokola penza tozalaki mwa ko kende ba makamwa ebele tozwaki tante lobi lisusu abengi ngai. Alobi na yoki mwana mboka bemba gombo ya bengende papa. Na ebite soka zali mwana eto boni po alobi na yoki papa bemba ko ya le premier. Kasi nga naza na likamoko o naza na posana loba. Émission na ezaka to le belamboka Congo te ya ona lobi te za to le belamboka Congo. Yango na lobaki lelo na yamba ye moko likambo oyo azali na yango pe seta betaki mingi ke nazali na message ya kopesa mwana mboka bemba gombo nini ya kolobela ye nalingi penza bandeko bozali bipai na bipai bolanda biso penza la bokebi poete ezali ye moko azali awa na plateau pe nalingi na présenter bino poete toyoka ye pe to lobela ponga na yoka kasima na sala analyse lokola na yoki ete moyena sala analyse ezali te vraiment bipai biso bozali bolanda biso penza na bokebi nyonso. Mbote mama na ngai tika la simbela opo mbote bandeko penza bazali kolanda obisika nyonso na kosepela pa na bokebi oyebisa bango kombo na yo kombo na nga Georgette Matombi Akemba loba na biso penza na bokebi nyonso pe na malembe penza lolengo benga ngai émission yango lobaki to le belamboka Congo yango yo expliquer la bandeko balandi po bazali kolanda obisika biso na monde entier na ba fin fond ya République démocratique du Congo yebisa bato bazolanda yo bon na sepelaka na émission mingi tellement eza ya bana Congo bazolobela pona mboka Congo na bana Congo yango wana nga pe na sepelaki pona aza pe na oya nga likambo na kati ya motema na nga c'est no déception opo biso tozwi na kati ya mboka Congo oyo yango na lobaki na poser kana nga bongo na beta sete côté na lobi ya message pour na papa Bemba expliquer bandeko balandi likambo ngo ezali nini bon likambo ngo ezakaka tumbola mwa mongongo mo kena yebi kozala passe likambo ngo ezakaka ya basoda ya Bemba nga papa na nga asali banana époque ya Mobutu asali eko koma na temps ya Bemba awa papa na nga ayeki isusu ko s'approcher Bemba tant approchaki yaki ko umela te bakatisi na basoda Bemba bake bitumba wana oya 2006 ebimi bakatisi bake Braza la bake Braza papa Bemba pe azaki suste a voyager ki tant a voyager e ko umela te bakangi ba papa biso azaki na niveau ya Braza kuna bon tellement basoda bakatisi kuna basoda Bemba nyonso bazaki kuna basi na baona bana balandaka bango yango biso pe tolandaka papa biso kote bazali na ville te bazali na bamboka nzela mboka oyo ya Sasu sikoyo mboka ngo juste ezali 45 tovandaki na wana mboka papa bazali na Braza 45 kitele oyo monaka na TV balakisaka ba violaka ba mama biso na Braza kuna donc ezali mboka wana bamboka na mibale kitele na 45 nde mboka wa papa biso bazalaki basoda Bemba bazali na bamboka wana nga to vanda kuna mes conditions de vivre ezaki bien te na mona bien te et puis esimba ki penza te to ayiko tikaka papa kuna biso to zonga ki su Kinshasa pona ba condition ngo esimba ki te pour famille ezalaki ka awa de to ayiki koya mais ba papa batikala ka ko to kuma ko to ko sala to kei to ye to landi bango to landi to zonka bon to ko tala ka to zonga ayiki koma na maman mobo ki général munene ayaka ko kaitsa na Braza biso pe toyebi na biso te to abana aye azuba papa biso aye ko bisa bango bifo bazonga na Kinshasa so pe ndeli biso pe toyebi te mais tant ba ka ko ya na Kinshasa yaka ko arriver ke ba ko kanga bango to ko yoka ka ke bakangi bango bakangi bango kote na zalaka loko ekutanga na kin ko landa papa biso bakanga ka bango batindi ba ona na demi-api torture moko ya torture baye kolongola ba batiti ba na prison ya makala
nde na kolanda papa na komi kuna me kotala santé ya moto ezali penza malamu te nda bandi kobetela ngata bakangi biso siko wana pardon mwana mboka wana général munene azabi wana siko tant bakangi bango général munene pe akimi akati brazanda yaka kokelibi ayaka kokende bango bakangi bango la bakangi bango baye kolongola bango wana bakangi bango po baba soda bemba et puis ceux qui bakoti complicité ceux qui na général munene mo makambo be raison vraiment ezaki mingi ba soda bemba parce que babilongi na bango lokwa ba papa biso cette banda n'époque Mobutu babilongi na bango banaki et puis bayebani babilongi na bango ezaka ba afficher na ba souciat ya la police de bazaki lokwa ba to basoluka bango banda kala dès que ba katisaki na bemba nde ko luka bango so lokola ba moni ke mutango ye nde ba ka kokanga siko tango bakangi nande bakangaka ebele bazalaka groupe par groupe groupe ya M23 bazalaka papa biso siko azali groupe ya bato ka ya général munene nde azwaka bango M23 mpe bakanga bango na ndenge na bango nde nayebi te nde papa biso bayaki kokangama général munene akati ake libi nde bango batikali wana baye kolongola bango wana batindi bango na prison ya ndolo wana ndolo esili mpo ye abetaki kuna lokwa 11 ans abeti lokwa 8 ans banda 2011 abeti 8 ans na prison nde baye kovanda le baye kovanda tokomi kaka kokenda kotala ye nzoka nde déjà bazalaki bien empoisonné bazalaka déjà azalaka deya na poison na nzoto biso mpe toyebi te lokwa poison ezalaka poison retardé ezalaka soki badele nango ekoki ebandi siko komanifeste maladi en tout cas na nyokwami na papa ya biso na maladi moye te première fois na mona ka ya malade ekomela nga ke na moto azobela nga nde na simi malade yana kaka papa ya biso papa azobela na niveau ya prison bakotisa kisi balingi te jaune miso nyonso jaune maboko jaune eye lokwa fièvre jaune babiofu basala kisa bokoko ebikaka na kisa okosala kisi oya mpo bakotisa basoda ndolo babike bakotisa te siko bokotisa te poani ti mokomusu moko na bango azalaki mokonzi abi yo oyebi teke prison oyo ti basali yango eza na bit nga bibiti yango sikoyo eza nini moto azobela mo bakotisa kisi te abi bit eza soki soda abemba kota akobima mobimba te deke aobela kobima na ye ezaka akufa nga bia solo wana bongo bino bokotika libanga na mokili ayebisa nga liso elo te toyekovanda nde papa ekoyebisa nga abi mwana nga na okomprendre te kana bi papa memeka te kosola na bato mosusu osola na bango bien bongo tokotisa kisi baye kokotisa kisi ntango bamoni motu déjà malade ekangi ekomi deya na niveau ya suka baye kokotisa kisi yango amela boye ezosala eloko te malade papa biso akomi komisumbela na bilamba ti lokola banda ekoyebisa nga eza bapema ezosala ye na butu pema panzi ezokangama ye nde nga nameki kobeta lisolo mpa mama mo babi wana eza efe ya poison me nayebi mama mo basalaka kisi ya poison letan tosalaka kisi wana toyaka toluka tokotisa miel basangisa ye babiloko mosusu toye toconvaincre tofuti voir meme mbongo na mutu moko nde akotiseli biso soda wana mawa bonzambe ekotaka kati na ye nde akotisi papa meli asanzaka trop mais tellement ese ekotaki makasi esimbaki te bamoni papa bela comme na niveau ya suka nde bazwi ye bakie kobwaka ye na hôpital ya kankokolo ya bobila bakie kobwaka ye talaka imagine prisonnier ntango abimaka soki azobela bakene na hôpital bazwaka bagarde du corps batie baokengela mpo balandela soki abiki bazwi bazongisi na prison mais ye ezalaki su na ntina te bazwa bagarde du corps batia mpo bakengela ye parce que akomaki na niveau moko azotelema te aobouge te ka maloba nde aoloba donc akomaki na suka yango bamona ye moto aobika te bakende kotia ye kuna nde papa basoda oyo amemaka ekenda kotika kuna bino kutu bosepela bokokunda ta papa na bino mpo kuna ezalaka soki prisonnier abeli akufi akwelika wana akufelika wana bazwi balekisi ye na mama yemo basangisi bango na babibembe oyo ezalaka bankoni babima badesede baki bakundi bango libulu moko me bino bosepela bozwi corps ya papa na bino nyonso kaka topesa maboko ya nzambe soka kobika so mpa kobika te nzambe kaka ayebi esimbaki te papa biso ayeki okufa lere akufi toyaki kolela kaka na MLC tala papa biso akufi na kombo abemba boye automatique kuna likolo tokenda na grand frère na biso papa bemba soka olandanga ayebi ekibula
aza soda ne bauti banda na Équateur Kibula Justin ene mutu ayaki kokutana na Fidèle Babala akutani mpe na mama Bazaiba nde mama wana nde bango balobaki mbongo na kesi eza te bayaki kodefa cercueil bazweli biso mpe badefi cercueil catafalque bapesi biso mpe na place ebembe kozala na fédération na stade wana nde ebemba papa biso ezalaki wana kote tolela papa wana voire même komba papa biso Akemba capitaine Akemba ebambo Max papa bemba ebi soki mpe moko bosana ba CD ezali tosalaki ebembe wana tofilmaki yango donc toza na CD wana de balelaki mpe kaka kuna kana MLC elekaki nango mpe bien na ngolo ya Nzambe tokunzi mpe donc toana bapasi moko na motema ya GT mpona makambo etali mboka oyo selon batrahison tozozwa na bafamille bato bazokufa papa bemba na prison ya Ndolo surtout basoda na yo oyo nanu teke basala oyo na bamobutu oyo ba ex fazo bakanga te mingi basoda nde ya bemba presque ata lelo soko ye mingi bakobima boye na kati lia baza bien empoisonné déjà babeba na bango na poison donc eza passe nde kane komelaki papa na biso papa aza lisusu te akufi na wana na paso tozoyoka esili nango ndenge Nzambe andimi ya kufa mais lelo message oyo ngai nali napesa na yo papa bemba ya pasi oyo biso toyoki mboka oyo bato bakufi na kombo na yo soki ozongi bien zonga na 2006 vote ya liboso ezalaki bokonzi na yo batrike yo eleki kabo ya mibale emonani na misu nasi togangaka basalaka soje soki ndenge nini bapiblie kombo ya bemba so toyokaka Vatican nde pibliera bemba bato baganga bato kombe babetama na butu wana na bana moa bato kombe bakanga bango baleva bango kaka mpo baganga bakreaki ke bemba aleki meki kobaluka ekomi misusu Kabila mais toyebi ke yo nde moto olekaka batrike yo zonga na mwa nsima na pasi wana lelo bakangi yo bazwi batio na prison bambula oyo obeti soki ozalaki libanda awa makambo ebele ya minene oyo olinga osala parce que prison mutu na kati ya prison eza kozongisa vie nsima lelo wana obimi ndenge ozobima ozoya pasi onga naza yango na motema oyo vraiment nga na leki parce que eza kaka ke balobi na biso soi-disant mutu oyo azoboma aza mobomi ya bakongolais oyo abomi voir même batisekedi bapapa tisekedi ti bakufa eza mpo na ye même bemba saolo na papa na omoko papa bemba oyebi ti akufa eza kaka moto wana lelo basoda no basili na Ndolo basili na braza basoda malonga bazaka lisusu te oke okuta me baza ya moko baza lisusu te ebela bato makila bato egangi kaka mpo na moto wana aza mobomi ya bakongolais bon sikoyo espoir na biso bakongolais nde toza etikali kaka epa na yo parce que Nzambe asungi obimi lelo oza libanda tozozela to yamba le premier mais ba message biso tozoyoka déjà na Kinshasa banungu bazolobaki soi-disant moto yango alesi susu bemba mbongo azotindele bambongo boye papa bemba yo ndo ozana na yebi ke olonga nzala olonga pasi elo nini kolekela mpo wana moto maele mais toyebi te soki eza solo bien lokuta mais barimero biso toyoka selon na pasi ya motema biso tozozela mpo espoir asuka ya peuple congolais eza kaka yo papa lelo soki otrahir biso lisusu papa na nga tala ta zonga ta nsima bapasi oyo omoni na prison makambo na okombi ekufi toboyi te mais zonga mutu vraiment tala pasi ya congolais mpo totiaka espoir na yo tozozela omona mpe nde toyamba yo le message na nga kaka ya pasi yango wana kosala yango te mpe kotikala te parce que nga nayebi toyebi yo mpo ozala esprit dire kosala yango te yo moko so tozongi na 2006 olobaka nini soki bana mboka soki babengi yo bapesi yo elamba alata mbongo lia mokolo kovote conscience no esala papa na nga soki ye na kobangana mpo ye abangaka yo so yebi te ye abangaka yo awa abakiselaki basoda salaire ba 20 000 fois 20 000 francs ntango amoni ke basepeli bemba mokolo abimaka papa mokolo wana
Lobby na ngwa longoli ba 20 000 fois 20 000 francs likolo o abakisela ki ba soda. Ozoko selepe makambo te. Makambo na lo ba ya solo eza vrai. Ba policier ba yebi yango. Ba yebi yango. Bango moko su ba policier bango la bango isusu ba komi koloba makambo do mystique. Na yango wana mutelaka mutu aza na idée wana yo bakiseli ba soda mbongo. Mais ba sepela bemba yo zo longoli salaire wana. Do bemba ngo aza monguna. Do yelinga ete yo bima. C'est-à-dire okufa kuna. Okufa kuna obima te. Mais lokola nzambe pas confondre ye obimi. Papa nanga. Et loko nga na zoyebisa yo. Yo kanga mwana na yo paso biso tozoka motema surtout ba biso yo za lokwa koko na biso. Po papa na biso baza lokola bana na yo. Espoir na bango ezala ka bemba. Mais lelo yo ye opangusa biso ta pinzoli na miso na kolela otoleli. Espoir congolais ezaka kayo. Soko osala ngo papa eko décevoir peuple congolais makasi. Pe sima nango tala ba dégâts oyo koya na sima ya mutu oyo. Po ezalaka bo pesa nga. Bokonzi bo pesa nga 5 ba 5 ba bakisi elo monta sel biso na mboka o. Eloko moko te. Mboka oyo ezokufa seko kufa. Ezokufa nango papa nanga. Yo za mwana mboka. Ye aza mopaya, yo za mwana mboka. Yo atoko bebisa 100% te lokola ye. Toza na posa ya longo, espoir na biso mutu oyo akokwense ezaka ka yo. Sikoyo pa lembo. Ade se fo abilo déjà. Sikoyo, wana nde seno ba nungu ebimi meto ebite soki eza ya solo, mais na ngande na beti sete bongo, na sengi ka papa na ngabemba. Papa zwa conscience a ozo ya tozo ya mbayo maboko la makolo. Tozo zela yo vraiment maboko ya kofongwa wa papa na biso ya kopangusa biso pinzoli na miso oyo toleli mbula na mbula. Pe bana mo mokepo pesinga mai na miso vraiment. Bande ko balandi soki natikaki ya loba po eta benganga mikolo mihike. Ezali pasi na ligaki bilo moko boyo kala matoyo ngo na boyi na nga ko interrompre ye. Na boyi ata na loba. Makile ko tangala motema. Kasi makambo ya boye. Makambo ya boye lelo ya lobinga na kosala ngo analyse moko mususu. Ezali pasi bakonzi ya mboka pona nini bozali konyokola bana ya Congo bato bache mai pinzoli ebimi ba orphelin bemba yoka mawa bato bazali kolela ya boye bazali ebele soki na banina bana kolekisa bango na emission tolobela mboka Congo bazali kobanga po ba misusu makambo ya koloba ta musu bakangi ngai. Mais lokola mbela na yele kaki na lobi lelo ya koloba po ete na kangise munoko te alobi papa bemba zo le premier tikanga na lekana na loba ta musa landanga vaya bande ko bozo landa ya MLC boyebi makambo mono alobi ba témoignage ba cassette ezali soki boboyinga na kosenga yango to zongisa ngo abotala bazali bato na bino bosala boyete bo trahi mboka te makila na yo koteka yango te bande ko na ngai boteka yango te andimi na pasi na motema bangi te alobi asi akufa azozela kopola aye koloba makambo e bamisu bakoka koloba te alobi tika lobango na etando eke kasi bande ko balandi bisika nyoso bozali Congolais botelema ba histoire boeza boni ba viola ba mama la bango ba viola bango la ba Brazzaville pona nini bakenda ki bazongi bakaya boezali ebele bande ko ngai ezali ebele esali nga pasi mama to komi na suka pona kokoka ko commenter yango lelo te loba mo lelo basuka nzambe e baka ko sunga biso bon lilo balanga suka ezakaka papa bemba tozela yo biso to ba koko na yo ba papa biso bazaki bana na yo biso ba koko na yo tozo zelo kaka le premier oya tokoyamba o maboko polele peuple mobimbezo zela kaka yo papa yaka sans yo biso to vivre te na Congo kasa trahir bilonde ko trahir toyebi mais nga nazana nga kondima ko trahir biso te parce que na bambulo ya beti kuna kati ya prison na ebite wana eza ba nungu nde bimi na Kinshasa nde makambo ebimaka nango ka bongo soki leta moyini azobongisela ye mwa makambo meke soki aye peut-être bakanga ye po ba dossier muso ezali neti ba guerre basalaki na ba papa bilo bakimena pasa bon ezala guerre te parce que attaque utaka nde pa na yenda atakaki bemba mais voir même papa bemba ye bien attaque utaka pa na ye bemba se défendaki ndepo aluka abima ezalaki nde ezalaki coup d'état ye po abomande bemba mais simbaki te
nzambe asungi nde bakatisaka bakendaka braza kasi nini okoyebisala mwa bato bazolanda yo soki basepeli peut-être babenga yo bakosala ndenge bon soki bato basepeli kobenganga bakozwangaka epa na yo mama océan donc mingi akoloba eza te napesi kaka bapeuple na biso na niveau ya libanda mbote mingi tosepeli kaka koya ya mwana mboka bemba papa na biso aya topesi bino bambote bozolanda bisika nyonso bozali topesi kaka bambote ebele nzambe kaka azala na biso toyebi ke nzambe akotika biso te makili etangi ebele na mboka tokomi ridiculiser voire même bachinois bazonyokola biso okoki koimagine chinois azoboma congolais kaka na mboka na ye mpe basoda bazosalela sécurité basoda ngo bana mora sécurité donc omonake moto ayaka nde mpona koboma nde mboka oyo makambo mabe ekoti bakuluna ebele yo deke président ozomona kikuluna ebele ezotonda na mboka luka oyeba eza mpona nini me bongisa tala malamu estce bato nyonso bazoyiba bazaka bavoyu estce nyonso bazaka bashege bana pe ya babonne vie bana pe bacondition bien bazali mais apréféré amoni eloko kosala eza te mpo bato nyonso etangama te bazalaka bacommerça bateka totekaka bamai tokendaka balufu bato nyonso te mutu mosusu aza na tangi asilisi classe aza licencié ezosenga avanda na poste na ye oyo ye atangelaki yango ifo amérité mais lelo bato nyonso fo bakomaka bacommerça bamisu bakokoka yango te yango bakomi oyiba na bango makambo mabe ekomi bafie ebele bakomi na bango nzela mokuse asala neki ndumba mpo abikisa bomoi na ye asunga famille ozomona merci mona mboka nayebikela kobenga yo mingi akoloba ezali mpona koyebisa bandekolo bacongolais mpo ete bilo bomoni mpasi yango bacongolais nyonso ye bazosouffrir kasi nzambe abatela biso bato bakobenga yo ngai nakoya kaka akoyebisa yo bandeko mpenza bolandela bokebi nyonso ke mpasi ezali na mboka lelo la koloba te mwana mboka ayaki koloba bolandela bokebi ngai nalingai kaka kointerpele conscience yango nayebisaka bilonga bi émission eza ya bala mboka Congo ezali émission ya réflexion merci mingi la frère Dondi po ete alobaki lelo penza kozala tala lolenge nini nasalaka émission ngai nabengaka ye frère Abraham nzambe penza ayebala kopambola ye Lorette Kitembo so bomoni nga babote ya boye ezali Lorette Kitembo moto asali nga makambo oyo merci na bino baporamento angola no pamba te bolobi kabelo nde esopale pa au CR de la presse congolaise nasi na zwi yango bomoni ndenge ni mutu nanga eza déjà ya kosepela la reine Olga Lompinga na Florence Batondo Mido na Noela Kapuluta Serge Ebe mbote na yo Cédric Emido mbote na yo Mama Fololo Mokonza Bakabelo mbote na yo bandeko ba femme puissante ngala lobaka ba mama ya ABC soki la tangi bilote ma mingi po ete tango bolandi émission oyo na ndenge bokolandela yango na yebike ba mama ya miso etamboli surtout Dadi Boembe vraiment yo moko yoka pe mona tala pasi nini eza na République démocratique du Congo Mama Mboyo la femme puissante bokila lokonde femme pekato Angelo Sandranila mbote na yo penza Sylvie Mbenza l'enfant propre Rita Mawete na London Chantal Fitina yo lingaka makambo yo bango bazana posa na yo po lelo moi mobulu kasi soki pe bo soutenir ye ekozala malamu force kadikiese na Canada ban Angleterre na tombola taliboko et certes la bino mandi mandombo et certes na yo mon ami privé et personnel Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala onanda ko leba pièce se tonda amour Kedi Zafuila bambote la ebele Jupiter Bokonji ya yo yango wana boza penza ebele bokoyoka pasi mandi mandombo camarade nanga na bike makambo eswaka o makasi Guillaume Solo na Angleterre Shai Mandombo bozali ebele na sepeli penza la bino nyonso pambate bosala ka fierté na ngai pende boza ko s'abonner et sala biso bien la patrona Mama Chantal Ayao grâce na yonde au CA de la presse azaka akokende au CA de la presse akomi na nzeta mbila ata ko balingi bakata ekokola po ete ba potentialité ezalaka kata nzeta mbila yango nde eyenango epa ya au CA de la presse ya Lolo Swami merci na yo na pesa liso naniko Arthur Ndombasi merci na bino penza soki bo sepela ki l'émission ya mokolo malelo mama na tonjo pe botondi merci
Merci Penza. Bon pesa bongo, merci na Kabuya l'homme puissant zalaki bongo na sima ya caméra. Na montage ya Fali Matoko mobali ya Pembe, mobali ya Mokuse o aleki ntabanelengi. Na coordination ya Jimmy Boembe. Merci na pareil ya Bemission Bangai vraiment Sango Mokonzi Pepa Jai directeur ya recherche stratégique na South Africa. Ba condoléances na fille oyo azikaki penza esali biso pasi mingi. Mbote na yo Guy Lompinga la Cape Town, mbote na yo penza merveille Lompinga pena na Lompinga ya Guy gradire na pesi yo bongo mbote na yebi yote na kotikala ka kobwaka yote pona zakala posa na yote Congo ya ba Congolais ancien na la posa na yote Congo ya ba Congolais tout Congolais boyoki makambo oyo et révolté bino et pesa bino kanda ngala bino ndeto kutana mikolo mizali kuya bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.